Fantastique Info TV, magazine au business. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Merci. Voilà, très chers abonnés de Fantastique Info Télévision, Kimia Nzambe et dans la Bino. C'est bien bon votre humble serviteur, Monsieur Zéphirin Tita Wabasango. Wana Bokolbete, Monsieur Zéphirin, Nini Nissous Natoni Bino d'abord. Bonjour et bonsoir. Na ba o bazo na biso ça dépend de l'air o puis et pesa melibino ya côté la vidéo na biso ya mokula lelo. Wana tozolo bela bongo na hotel bongo. Côté à deuxième tranche émission Nabiso, dans l'hôtel Bongo, Likambo, il y a la construction des routes dans la ville province de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Bon, vous avez ces férins à Ozali Bongo wapi. Nazali Bongo était précisément na kati ya commune ya limité. Yambo était tout na continuer émission Nabiso, élément Nabiso, descente Nabiso. Ya mutuya na mokula lelo visite na biso ya mutuya na mokula lelo to sengi na yo kozanga te na ko like puis na kosala commentaire muke et kosala pe ko motiver biso et puis na yo mutozo olanda biso mbana ya liboso n'hésitez pas de vous abonner gratuitement sur votre chaîne télévision magazine Fantastique Info Business. Voilà, derrière moi bozo mona ete nazali bongo rivière zali simanangai wa benyi bongo rivière na kombo ya Njili. Rivière na kombo ya Njili. Bah, besoin landa biso partout aussi na kozala ba quinoise o besoin landa biso bo tambo na ville province Kinshasa moi kala mais parce que tala sabinote a tozali bongo na kati ya rivière ya Njili na ngambu kuna tozali bongo na kati ya commune ya Masina précisément na o benyi bongo na quartier et abattoir o plutôt mona qui était construction ya route ya CEP ozo uta marché de la liberté qui n'a comme kati sika yambo ete ko makata nsinzo senga na bango te senga na ete na ba o ba benyi bongo ba ingénieur to ba kolo au chantier ba meka ba ko ba na pe na ko sala biso ba benyi bongo pont o ko sala biso ete ko séparer o sali o ko sala ete biso na ngambo ya Masina na ngambo ya limité ba ko mana aligné pour que non ba meka pe ko kosala ba benyi bongo kosala passage na ngwe de malamu. C'est pour ça que toute la population habitant ya quartier wa plutôt sina kozala ba meka pe hotel service na hotel bongo côté il y a situation actuelle na hotel bongo côté à construction ya nzela yango parce que jusque là tout le monde apparemment c'est comme si ba misala et ça fait longtemps au banda jusqu'à présent rien ne marche évolution mon côté tout le monde banda ko côté mi panzi apparemment ba bazo souffrir hôtel bon soli kamambu la mbule beti makasi apparemment ça là c'est comme si érosion et mega pe na ko créer na quartier parce que sur plutôt sina kozala pour ko loba li sous bien c'est singa ezali bongo abeni bongo route ozo uta bongo marché de la liberté précisément na Sifoko na zone ya Sifoko na première entrée ya Masina pour kobima et bimi bongo Petro Congo après avoir kobima Petro Congo et ko traverser na ngambo côté ya Kingabo ya 15e mairie pa yo aussi ko Chamatambe pour ko kende kobima biso ti na poilo. Tout ça, ils allaient bon pour lutter contre les embouteillages. L'embouteillage, tous ont souffert. Na ngambu ya bata chango, population chango bazol le matin, midi, soir, population ils ont souffert. Na casse na hôtel bongo, les kambu ya embouteillage. Voilà, pour plus de détails, na kosenga la binote, to meka un peu kozwa, o ba benyi bongo, ba bitan ya quartier, ba meka un peu hôtel sabiso, le lenye kani misala ibandaki, pe kino lelo, étape nini ba commune yango na bato o wapi bandaki. Kosala musala to sengi na yo s'abonnez-vous massivement. Bonjour ba maman. Voilà mbote maman mbote papa papa na biso balanda Fantastique Info Télévision bana bango liboso ya koya na ngambu o atozali bongo komona d'abord komona bienvenue. Papa bienvenue. Ah, tu es bon wapi? Tu as na limité 15e. Limité 15e. 15e mire tout monde bino awa. On va dire moi dans quartier, vous allez mon père. Na moi na quartier. Za moi na quartier. Mais côté là était liboso na yo vandi apparemment érosé sur salama awa. Tu zo ibate mabanga baboka ki awa. Tu zo ibate zalika même c'est là oyo wapi bazo luka était et même ko sala biso pont awa pona ko luka ko bima o benyi bongo na ngambu ya Masina. Yango wana eza bongo.
mais oyo nde eza terrasse na nde babwaka mabanga nde babeta canal oyo bongo mais à bientôt ke toomwake mosala ezosalema mais bajour toomwa mosala so esalema te mosala ezosalama te mabanga oyo toyeba babandaki babwakaki yango depuis quel jour et puis bamwa nini peut-être bon na bajour wana oyeba te mais babwaki mabanga c'est-à-dire ke mosala ekosalema po déjà yango ezosalema mpe babwaki mabanga mpo liboso mabanga ezalaki te mabanga ezalaki te mpona ngambo wana kuna nzela oyo oyebisa balandi bazolanda yo ezobima précisement wapi parce que euti na ngambo masina koto na ngambo balimete ekobimela wapi bon na ngambo alimete na mwa précisement ebima yango na poids lourd mais boye na ngambo masina toyeba te so ebima na liberté so ebima na pascal nayebi te mais direction kango wana nazomona balabala nde ezali. Voilà, balandi ya Fantastique Info télévision wana tozotambola elongo na bino et tokomeka mpe nakotambusa micro na biso baladere na population bahabitant ya quartier mpe wapi tosi na kotia matambe na biso elongo na caméra ya Fantastique Info télévision. Voilà, tozotambola bongo na caméraman na biso tosengi na bino bo s'abonner massivement puis gratuitement na yo mutu tozolanda biso bana ya liboso et sans oublier grand-père Nzubila tozolanda biso depuis village Bonnière awa tozali bongo na commune ya limité précisément na 15e rue bozotalonikani mosala ya évolution et ndenge epai wapi basie na kotika batravaux na bango na otali bongo côté ya construction ya route na biso oyo kouta poids lourd kino okoma kati na ngambu ya masina mbote papa kombo nani balandi ya Fantastique bazolanda père maman na ebiti oyi kombo te oza mpaya koto oya mpaya mena charge o suki na ngo te ebiti o eki na ngambo masina to suka na ngambo babakisaka bandako voilà balandi ya Fantastique Info tosengi na bino bon partager tosengi na bino bon meka un peu na kolaike et puis commenter ekosala mwa malamu mais c'est fera yo na kati ya commune ya limité mbote mama na biso mama ozosokola ona libanga bo poni mai nene obenga onene mai njile fandi ona poko ozosokola ngobo papa mai wana ezala so nikeli yango bilanga bana babando kwanza na nzoto siko ozosokola mai ya mbo ya mai ya régie des autres mai ka ya mai njile ngozo mai ka ya pompe ka kombo d'abord nani kombo na Sari mama Sarif ovandi kaka na quartier oyo to oyoza mpayo ya koya papa na mpaya na ekoya na vandi kotote musala o ndenge salami boye esami na misu na bino to boye kokuta te esami na misu na biso ti baya kosala tozala awa bozalaka awa mais apparemment bandeko mosusu bazoloba ete apparemment mosala yango basili koabandone yango eza ya solo eza ya solo mpo baoya na bango lisusu te baoya na bango lisusu te maintenant d'après yo ezosala ndenge nini ntango wapi mosala oyo bakosala yango oyo babengi bongo continuité na yango mpona kobima na ngambo masina facilement elokende na ngambo ya limité ozwa transport okende na ngambo masina ekosala ndenge nini papa baya babongisela biso ka baterase mpo nde babebiseli biso boye soka mbula makasi ebeti bandako na biso eya bukana na suki ka place wana voilà mama na biso asuki kaka wana aza na mingi ya koloba te alobi baterase mama mbote boza bien siko booleka nzela nini voilà donc nzela ti lelo bazoya te voilà mama na biso alembi neti tozoloba aza na difficulté ya kotraverse ya koya na ngambo oyo parce que terrasse oyo tozomona oyo eza koempêche mama na biso atambola malamu mama na biso ameka mpe oyo babengi bongo nakokende pa voisin na ye terrasse nde moto ezopekisa ye terrasse nde moto elusali ete ya empêche voilà balandi ya Fantastique Info wana tozotambola elongo na bino na quartier ya quartier babengi bongo ya Kingabwa précisément na oyo babengi bongo na 15e rue limité voilà mingi ya koloba ezali te
mais kasi population de mutu azopesa ba détail na ye na otali bongo quartier pa wapi musala oyo tomoni yango na miso mabanga o wapi babana ikosala musala mais kasi libanga yango oyo musala continuité et na commune sana nte parce que toujours quand miso so ba ete bazana na ngambu ya limite ya ngambu masina ngambu oyo senga ote ba meka kosala biso ba meka kosala ba ndeko population o ya ngambu oyo pont mais pont oyo ezali panango bate parce que ba grand car et ba 10 tonnes ba 20 tonnes ba 30 tonnes et kolokati ba nous traverser na ngambu oyo voilà minya kolobezalité to sengi na bino parce que la majeure partie il y a population apparemment baza penza na déplacement tout autant moment muké to meka peu kozwa ba oyo bazali comme ba responsable il y a quartier ba meka peu kotal sabiso na hôtel bongo par rapport il y a situation musana ndenge komeli et puis na ndenge bandaki si vrai ou faux et aussi avec aussi la tembo te papa na biso comme on a négocié biso pour mon papa na biso Bwana Atibu. Mwana Atibu. Atibu. Bwana Atibu. Atibu. Première fois na kombo oyo papa comment makase. Ah, ezaka kombo. Ah tout ça. Ah, tozana Kingabwa. Kingabwa. Mais na bete small somo qui première fois biso to na kasa na ngambo Kingabwa côté. D'après yo ndo fana na Kingabwa, au salaire habitant, aux natifs à Kingabwa, bio oza mutu moko utano ga libanda. Na bo naza na komiga mikolo oyo awa na komiga mikolo oyo na Kingabwa musala oyo tento tuna esalamaki na présence na yo ya koboka mabanga oyo ou bien yo ya kokuta na présence na yo d'après bino d'après connaissance et puis d'après oyo babengi bongo information de bolanda kinde boyoka kinde botala bosala bokusala koswana ba technicien ya chantier oyo d'après bino nzela zo uta wapi peso kende kosukela biso wapi bo nzela oyo penza nayebi penza côté ezo uta nayebi bien bete penza côté ezo uta côté oyo nayebi te côté ezo uta na côté ezo awa nazo ezo kende 15e awa ezo kende 15e mairie donc na 15e mairie nzela katena te na 15e mairie nzela zakata ekatani te ezo kende ti na poids lourd. Et ça, quand vous avez besoin de côté Tchango, qui est parfois Liberté, qui est peut-être Pascal, soit Kingasane, Mikondo, Kinkole, ce qu'on a un tel bon côté transport. Oh, que tu as na moto ti na 15e, aujourd'hui, tu comme na 15e, comme na transport ba moto a memiti na poids lourd au memi aujourd'hui transport ya bisi okeiti na Tchango. Tchango. Côté la total bien, ils ont même un peu estimation, ce côté tu estimé là bas $1. C'est comme na Tchango. Ça c'est porteur ya reçoit transport qui colle. Ça bon côté. Mais ça bon. Ça bon. Mais ce que dès que c'est le côté ya na libosa ndako ya ko na facilité ya ko directement qui colle kingasane to pe Pascal to pe Liberté et ça lieu de bonnet ça na katamba ah ezo sepeli sapenya ko koleka ko sepeli to sepeli makasi pona nzela o to sepeli penza makasi dans nzela eyeka na makolo eza tozo saba distance ya taba ya ba 1 km lo eyeka na 2 mètres quoi aux transport OK to sepeli penza na nzela o ça si pont o vraiment ne tozo monela ngo na mai arrivé en Gilles o bako luka kolonga yango bo ndenge mabanga ebwakani boye na monike bakolonga yango mais population musosolele eti mabanga babwakaki kala et rose zo sala maboso ba porte bandako na bango balobi musala eumeli depuis baya batika bakenda mais tozomona nga mapeto ngo quand même mo évolution ya kobuka ya ba caniveau pe bandi ozolo bandi par là awana kolanda maloba bato wana te bakosala kaka nzela eloko nyonso ekendaka malembe na suka ekosila kaka kolanda makambo ya bato wana bilobaloba boye te ekosila kaka. Voilà, balandi ya Fantastique Info télévision papa na biso pona ko sukisa mwa mukelo ngona bino na hôtel bongo likambo ya embouteillage population zolela embouteillage et surtout population ya Tchango bazo souffrir tellement makasi embouteillage je ne sais pas ce époque nda Tchango beta pe makolo ya okuta na embouteillage soit beta makolo bana quartier Kino Liberté soit bita Liberté Kino quartier na bita sodo okuta na eloko
nakuta yango tobetaka makolo a partir ya Bitabe ti na 17e heure tobetaka makolo. Beti makolo. Tobetaka makolo. Minesa ko ndenge nini tango susu moni susu nzele salami pona ko éviter embouteillage nyonso. Wana ndo tokosepela penza embouteillage ko diminuer na ebite soki kozala lisusu na ebite soki nzela oyo esili penza namoni embouteillage wana kosila. Voilà, merci beaucoup papa. Bon après-midi. Papa Toubou, Nzamba Pambola yo. Voilà, Balania Fantastique Info Télévision. C'était votre humble serviteur, Monsieur Zéphirin Tita Wabasango Ozaki Bongo en direct. Il y a chaîne télévision Fantastique Info. Et puis, besoin de partout, ici, en son Asie, en Europe, en Amérique du Sud, Amérique du Nord, besoin de partout, pas aussi dans Kozama. C'était votre humble serviteur, Monsieur Zéphirin. Et Ozaki Bongo devant. Caméra, il y a Fantastique Info et puis derrière la caméra tout ça qui bon on a messieurs Shekel Mayama les grands messieurs et les jeunes entrepreneurs Zamba Pambulayo et puis coup de chapeau na Libota Mobimba coup de chapeau l'ambassadeur de la terre pourquoi pas na papa Nabiso grand-père Nzubila pourquoi pas les sous na maman Gilles Azaline et Tamoko babili critique mais nzambe akozanga te na kochabino loboko nzambe afumuki mbango ya mama kimpa vita akozanga te na ko batela bino tika te nzambe pambola bino tokutani bongo mbala sima restez toujours branchés sur votre chaîne télévision bye. Fantastique Info TV, magazine au business. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Merci.